Voilà, mbote na bino nyonso, na banza bozali malamu, ngai mama Linda, nazongi lelo po nabetela bino lisolo, nabetela lisolo oyo na makambo oyo ezoleka mikolo oyo awa na kati ya UK. Avant d'abord na ingana lakisa bino video oyo, na ebite na ba o bakoko reconnaître yango, vraiment omoni video ya mwasi oyo azoloba, mwasi oyo aza infirmière. Et puis, dans la vidéo, on peut circuler la réseaux sociaux, oh, il y a tonton Oyo, na adresse, wana bomoni ne bakomi, il y a site. Voilà. En tout cas, ngai na eka pona sala moi traduction, na bandeko, boyebi bon quand même, eza la ba oyo, ba débrouillaka, to débrouillaka en anglais, mais mususu, moi compréhension cause à la moi koko soso ke komi na ba ma solo en profondeur pour na comprendre, na ko traduire. Au ça, la moi traduction, na ba vidéo mibale. D'abord, ya yambo ezali ke baza ko expliquer likambo o ezo salema awa ezali o babengi mandatory vaccine. Donc, obligation ya ko se faire vacciner na makambo etali coronavirus bien sûr. Alors, l'Angleterre awa depuis le 27 avril o eleki ba changer loi wana. Loi o balobi ya consent ezali permission. Permission ezalaka topesaka ba minganga permission pour ba soigner biso. Soko kei na hôpital, nurse apusani alobi nali nazwa température na yo oboyi. Donc oboyi ako forcer yo te. Soki monganga pa ali ko pesa traitement a expliquer ko Nathalie yo na moni ozwa kisi boy oboyi. Ba ko forcer yo te. Eza ndenge moko na loi oyo, donc loi oyo nazolobela yango nde ezali loi moko ezaka toujours bwana depuis 1984. Donc ezali loi oyo babengi bango moko ya Public Health Control of Infectious Disease Act 1984. Ezali to protect the public from contagious and infectious disease. Eza nango likambo ya bien, ezali acte moko pona faveur, pona positif, eza eloko moko positif pona public. Mais eloko oyo omoni bandeko baye kosala ba video oyo ba respecter moi réaction wana esalami pona bazolongola biso droit wana ya topesaka permission. Donc bazo forcer biso siko na traitement. L'état a mis pesi makasi wana ya ko forcer biso traitement, ko forcer biso vaccin wana ya coronavirus. Nde yango nomoni basali ba video oyo. Na lingi moyena kota na ba détail ebele ezali te. Mais na eka ko beta lisolo pa bandeko. Bo comprendre loko ezo salema, balingi ba imposer biso vaccin oyo ya coronavirus. Alors, soki bazui yo par exemple na sala moi scénario, eloko ezo salema que soki ba komi ko forcer yo na traitement oyo, au perdre droit na yo nyonso. Ata bakutani no partout ba moni ba bino tonto tester yo bazui yo ba tester ba moni koza positif nangonga wana bakoko détenir yo ba utiliser terme détention bako détenir yo bakoko memo bakoko forcer yo kene hôpital ozwa traitement bako forcer yo ozwa vaccin wana ba détenir yo na makasi ozwa traitement kaka na moment wana ndaku na yo bakoki koya na anytime na ngonga nyonso bango balingi bakosengo permission te baye na ndaku na yo na batu nyonso bavandaka na ndaku no déjà soki bamemi yo famille no bakoyeba bisika ozali te bakopesa droit ya te kozwa avocat to baya kotala yo kaka leta moto akodeside mokolo nini bango basepeli yo bima to so bakoko détenir yo indéfiniment. Donc ezali likambo moko ya ko considérer, c'est très sérieux. Donc loi wana ba voté yango depuis le 27 avril oyo. Na yango sikoyo oyo babandi pétition likambo oyo sikoyo bazo senga ete baboyi tobo ndenge baza ko expliquer ezali ke to fungola misu to koma na situation wana te ke l'état a s'imposer babanda ko forcer biso to zwa vaccin oyo de force. Mandatory, obligatoire. Bazo senga ete to luka moyen ya ko voter ko signer pétition soki to kei na site oyo ba pesi wana www.gotovote.org.uk soko kei wana olandi trajectoire nyonso komemona page ya ko voter. Siko tango yo ko voter komona que eza na bato bazo voter pour vaccin obligatoire.
Donc, ils ont bazo voté contre vaccin obligatoire. Au sali vote na yo, bazo senga été to voté pour na independent testing of any COVID-19 vaccin. Donc, aux na choix ya kondimato koboya. Et en plus, ndenge bazo longola, ndenge ba loi échangé, bazali lisusu na tina ya ko expliquer yo kisi yango ezali nini. Ba effet secondaire nango ekoko salobo ekoko saloboye okoko kozwa non bazasi na droit ya ko expliquer yo makambo nyonso to wana te ba ko imposer yo réaction nyonso yo kozwa après vaccin wana etali bango te. Donc yango wana na ye kobeta soki okei baza na besoin ya 10 000 votes pour na ete likambo oyo ememama na parlement akoka ko débattre yango bakoka ko débattre yango na parlement pour soki bazwi 10 000 voix wana te ekoleka bakomi ko activer ba activer yango déjà. Donc soki moi respecter to contre-attaque yango to sali contre-attaque ba stopper nanu ba voter yango nanu po etali batu nyonso tout à part la famille royale, mais le reste aza concerné. Yangwana bandeko biso ba congolais to vani na UK bon lelo eza UK lobby naza cirque ekozwa mboka mosusu po bango nyonso bazaka lisanga tozala kaka nombre te masolo ya kobeta kana bana na ndaku ezaka biso ba mikolo te toza na bana ba young people na biso bilenge na biso na bandaku bo expliquer bango makambo yo bango nde bazalaka surtout bana na biso bazali tout le monde les regarde là-bas. Donc faut ko solola na bana ko sensibiliser bana ko solola soki basi bazwi yo soki eloko eleki na parlementaire ezali ekozala moi eza dictature ozali sous na secrétaire na makambo etali dossier médical na yo gouvernement akoyeba dossier na yo mobimba donc bakoko banda ko choisir mutu nyonso tout tomoni azaka boye simba ya kende boye toyebi vraiment fin fond botala vidéo ya mwasi wana albi makambo mususu nga na weka na beta mama solo moka likolo pona ko signaler bino quand même vraiment bandeko tozala la page biso bato ya UK toyeba makambo nini ezolekana awa tozala averti et tozala quand même to faire partie na ba décision oyo ezosalema okomona lobi soko yebite obimi ba télémission na kwa na van moko boye télémission ba bengi yo bakoko testa ngo na ba van ba bengi yo ba simbi yo boye botali mbila pembeni moyo ki mezate obangi bazui yo ba yaka boyo komi ozo comprendre lisusu te loi échangeaki depuis le 27 avril ozali lisusu te ko oui ou non na boyi na ngai makambo wana ezali lisusu te. Donc yango na mama Linda ye lelo ko betela bino mwa lisolo oyo vraiment voilà to continuer kaka tozo kende be bongo.